Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na mino surtout bandeko na nga obotala kanga. Mbote na mino tubo sepelaka na émission Mama Eliane Nitu. Na pesi bino mbote mingi bino ba ebo disposera ta na bino pona kotala Mama Eliane. Sona bi allo bonjour. Sona bi bana bo benga ba mama bo benga ba papa émission na bino ngo bandi papa pour le mariage. Ensemble, suivons Maman Eliane Nitu, ma vie, puis mon wazi, ma bonne bino. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, tout va bien avec Jésus-Christ. Na pesi bino mbote mingi, na pesi bino matondo, na pesi bino accent et sana, na bino toi, saki dila na bien en tout cas. Merci beaucoup parce que na ebi ke boza ke bele bo disposera. Ton na bino pona kota la maman Eliane Nitu to pe pona koyoka. Maman Eliane Nitu. Soki ndeko zamba liboso kutani na émission Maman Eliane Nitu. Naza maman Nitu, nasra ba émission na ngai sur le mariage, naza na service, traiteur et décoration la providence. Ce sont on a besoin à mariage na yo ezala kitoko, oli mariage na yo etika vraiment inoubliable na kati ya mitu ya batu to batu ba kitoko ba sepela ko hésiter te benga Maman Eliane Nitu. Partout dans le monde entier, place yo ko la contacter Maman Eliane Nitu, numéro na ngai ya téléphone oyo yango pesa numéro na ngai ya WhatsApp. Naza joignable na 06 15 31 69 90. Ce que vous avez libana ya mboko benga na WhatsApp plus 33 6 15 31 69 90 okozwa Maman Eliane Nitu. Ce que vous avez au salilinga testo ou au salilinga voice. En tout cas, merci. Là, to comme sous na eloko mususu e botami lisusu la marmite de Maman Eliane Nitu. Marmite ya Maman Eliane Nitu ezali nzungu ya Maman Eliane Nitu. Ela kisi ke soko umoni kozana kokoyamba bapaya. To ozana feti ya muke na ndaku, to olingi na okolamba to lembi au passer commande toujours kaka na même numéro 06 15 31 69 90. Bakoya ko servir yo la marmite de Maman Eliane Nitu. Okolia biloko nyusu to olingi, soko olingi pose kaka yo. Olingi liboke kak nyoso oyo olingi kolia, olingi biloko ya kotumba, olingi biloko ya kokalinga. Komitungisa te benga Maman Eliane Nitu naza wana pona ko salela bino musala oyo Nzambe apesanga po yango ndeza musala nga na yebi ko sala zali oyo Nzambe apesanga ye. Na nanu maya. Yana ndeko episenga bi Maman Eliane Nitu. Oyo penza so na otaloka omaka bande pesa mama na pesa mbote te biso bakongo to baka kubasadilanga kubadilanga mama kubasadilanga kubamelelanga maya pio. Merci beaucoup à toi, Matiti l'angolaise. Matiti l'angolaise na kati ya Toulouse, merci beaucoup. Maya malili yango ekomi o. Mama Christine, kubasadilanga, kubasadilanga, kubamelelanga maya malili. Ndako na yo, ezanga maya omela te, ndenga pe na meli ndako na yo, ezanga pe maya komela te. Toana lisolo moko munene to solanga na bino lelo, esalika lisolo ko etali kaka libala, etali makambo mabala boyebi ki conception na biso ezanga mingi basé sur le mariage. Nengina lisolo na bino bandeko boza kotalanga, ba jeune bo vandisa ba jeune, ezala basi ezala mibali boyoka makambo o Maman Eliane Nitu azoso na bino mokolo ya lelo. Nazoso na bino boyeki tango bato mibali bakutanaka soki bolingani mpona bosala libala so bobanda na copinage. C'est vrai na kati ya copinage ba vérité bimaka mingi te, moni surtout azaka réservé na période ya fiançailles. Il faut kolinga koyebaka vérité avant bosengage na kati ya mariage. Il faut mobali oyeba koyebisa mwasi vérité, mwasi po oyeba koyebisaka mobali na yo vérité. Mundela lobi que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais la vérité mosusu eza bonne à dire, eza vraiment important pour na moninga sa nini akoka koyeba ngo pona bobongisa po makambo mosusu koyeba na sima na kati ya ndako ya libala esaka nini ebebisaka couple, ça détruit le couple, elongolaka confiance entre l'un ou l'autre. Nengena lobaki eza ndeko moko ya mwasi oya yebisinga ye abekinga po asolola nanga Maman Eliane Nitu ko beta mama mabala makambo fona bisonka apana yo po na yebiki bato yo batala ko ba bato penza bazaka poser, bazaka vraiment poser tant tozo yo kama bala tant okumisela biso yabe ya Zakari ya nga ya paspe ya bisengo 40 ans de mariage tant ozo kumisela yabe ya Zakari et ça da plaisir biso pe tolo ba poto kuma loko ba yabe ya Zakari. Il faut to sala ndenge nini, il faut to mo ndenge, il faut to sala na mitema ndenge ni to kuma loko la po mabala ya poto jete po mabala ya Kishasa evana na 80 ans problème te me ba oya poto oyo. J'aimerais bien être comme Yabe ya Zakari.
un jour pour bando tout elanga to loka un tel non comme ça ya Zakari et comme la rappelle un jour non comme ça ka maman Eugénie Mongai ya papa mon frère Mongai un jour pe ezala pe ponanga mais tala o likamunga na kute na kati ndako ya libala maman Elia nitu awa nazaka kana 3 ans ya mariage mais problème on a kute nango na yebite soki na ko avancer na mariage ngo bien soki na ko arrêter ngatu OK ndeko moi si le bali kama bite maman nitu ngane naza awa maman Elia nitu nazaki na ngai na Congo na fandenge na Congo ndenge tozaka na mboka na biso Congo ndenge tokolaka eza na mobali moko awutaki na mboka na bino ya poto na France aye ko bana na Congo aye ko linga na Congo ndenge ka bayaka ba vacances alinga sepel na nga OK ya avait pas de souci obala na bala te obota na bota te ngai pe de mon côté na bala kite na bota kite mobali asa nini amemi nga na poto maman Elia nitu tonga amemi nga na poto abali nga na Congo ndenge zaki abali mwasi abali mwasi na bien amemi awa na mboka France tonga amemi na mboka France mama tokomi vanda na ye to komi ko vanda nde tozo vanda mama ndenge tozo vanda ezalaka souvent ceux qui toke na lieu sacré tant on na kata makembe se mama ceux qui to silisi makembe se mama okomona ceux qui na lali na lotaka mwasi moko bo aya telemi azotala nga na kanda mwasi mo telemi azotala nga na kanda omona lamuki so na lamuki nde ezalaka au du père et du fils nalali na nga lisusu ekokoleka nango nde tona kokoleka mama Elia nitu soki pe mokolo wana toza kaka boye na kati ya sacré normal makembe c'était eloko moko te nalotaka mwasi wana te mais souvent soki kaka tozaka na kati ya lieu sacré tolali mama nitu soki kaka tosali kaka mouvement du corps makembe sesili kaka mama soki kaka nalali nakolota mwasi moko ayaka kaka telemi azotala nga na kanda mpenza penzaki moto atelemi aotalo na kanda liboso na banda ko kipete après combien eloko mo ezokotanga mingi na mutu pourquoi nalalaka soki toza mingi na mobile nanga namonaka soki tosisi ba rapport mwasi moko atala nga na kanda ole na yebisa ye na banda na koyebisa te nazobomba ngo nano kaka mpo na nga moko mpo na nga ma Christine l'angolaise ma Christine nanga mama Toulouse ma Christine ma eza ya yo te ma Christine eza mai na yo te na talaka ke na omela ma Christine à Toulouse, na mela mai. Maman Christine à Toulouse, na mela mai ya. Mo ya makasi potika na mela mai. Abi mo sana tala nga kana kanda. Mama na sali 3 ans na kati ndako libala mabote ezo ya te na zozo akobota te, tozo vivre na mobali, toza na mobali, toza na biso normal kande libala ezaka mo ba incompréhension, mo ba koyoka na etu. Mais siko eloko wana komela kinga africain ekomi ko tike ngai mama nitu. Et comme ki pe na komi ko remarquer ce qui neti ngena ko ba période na biso ndenge tozalaka ba période na biso ndenge tozaka biso ba mama ba ndenge sanza ba période ndenge tokendaka nango wana mama Elia nitu. Na kokozala ke tosali makembe na biso eleki nango omona olekisi 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours ozomona neti ntango mosusu okomona te mwa espoir ezosala neti ntango mosusu ke ozala na nini na mokumba mais okomona mama Elia nitu soki kaka nalali nakolekisa 1 semaine ke baperiode ezoya te na mutu na nganga nakomi kosepela une semaine baperiode eya te boye nazata ba 2e semaine nasala teste natala soki ntango mosusu nakozala nazwi deja mokumba mama Elia nitu makaniso na tango koyela maboye na mutu okomona soki nalali na komona mwasi wana ayena kanda fininga na libumu mwasi na kofinanga boye na libumu mama nitu na kolamuka na komona ba moko na baby ba papa so botala bo excuse na ndenge naza koloba po moyen babaka moko na éducation sone zakate moyen na dévier malobango ezate za vraiment passe en tout cas bolimbisa soki bokotala de toute façon eza makambo oyo concerné mabala bato bazaka na mabala bazaka mikolo donc bana mike baza na bango te bazotala te mama omona fininga libumu soki moso na yaka na kanda fininga na libumu omona ba moko na sali nini namoni na baby ba bilamba na ngai ba période de sali nini eyelinga mama nitu 3 ans nazo vivre kaka makambo wana me naloba yango te navanda kaka tozovivre kaka na mobali tozovivre na mobali toza na biso mpe bien ngai mpe ndenge nayaki wana lokola mobali deja ya kobala nga azaki na mokanda ba français nayaki na nga na carte na nga nakendaka mpe mosala na ovivre vraiment toa na kati ya ndako toa na biso bien na kimia mwa ba incompréhension ya mike me nga sikoyo motu nange ese ekolaki na ndenge nini ntango nazwi ya libala deja mama biso apreparaki nga abino okela ndako ya libala boye libala esengaka patience libala ezalaka na humilité donc mama nitu naza vraiment mwasi moko nayebi komi kitisa vraiment pas mobali nanga navandaka bien na mobali tozaka na biso bien koswana te kobunda te ba incompréhension mike zangaka te mais
problème nanga kaka bandoto wana na lotaka après na komi kosala nini na komi kokende pe ba prière ndenge zake na banda kokende prière ko banda kokende prière na kokende prière na mutu mona apenza makasi mingi na ya losambo te na zokende prière na kokende prière na zokende prière na kokende prière après na ye komona te makambo fo na yebisa ngo mama na garde yango mingi mpo na nga moko il faut na yebisa mama ayeba bandoto oyo nga na lotaka aye koyebisa mama alobi mama tala ngai kane na explique bino mwasi moko ayaka boye na kanda tala nga na kanda ube mwasi na soka afini nga na libumu nga nasaka nini namonaka baperiode na nga mbala mo namoni eloko yango ekomi kotungisa nga mingi yango nasali nini nayebi nayebisa yo mama ayebisi mama ye bongo mikolo ebele boye bando kenda oyebisanga te poani yabi oyebisaki nga ke mwasi aka motema monene mwasi oza te kala kati ya ndako ya libala ya nyonso bando benga mama ye tala boye mama ye te mama yabi te ya kobenga mama tala boye eza ta mosusu makambo koswana na papa balobaka mingi na famille te babombaka me ya bandoto boye efala koyebisanga banda kala boyeba mama ya biso na kongo mama atelemi matiti langolaise bongo yango eza pio moko ebisanga posaka na melaka kaka kubasadilanga kubasadilanga kumamelelaka maza malili. Celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, n'est-ce pas? Il y a Marie-Paul Lumbu. Je te fais de gros bisous, ma soeur. Maman, à côté de ma bonne délit profond, maman côté dans le Samo na Congo, maman bandi le Samo, maman bandi le Samo, maman bandi le Samo, kosambela. Professeur yeko bimake, mobali ya mwasi o nenga ayaki na poto, ayaka na ndenge ya mabe. Ayaka poto na ndenge ya mabe, ayaka poto na ndenge ya mabe na ndenge nini. Ayaka poto na ndenge atikala kosala promesse na mwasi mususu ya Congo o kersa nini akobala mwasi wana. Mais abala ki mwasi wana te tango na Congo a changé makanisi abali mwasi mususu. Alors mwasi wana oyo ye apesaka promesse ya kobala abala ka mwasi wana te. Mwasi wana azana misala mabe yango aza kosala nini yango ayelaka mwasi o babala ki na kati ya libala ayela ki na bandoto po aya kotanga nini aya kotungisa ke donc aza na esprit moko boye eyaka na bandoto yango nde eyaka ko déranger libala na bango yango aya ko finana libumu ko finana libumu ale kisi ke non yo soki na finana libumu osali ni obebi po okumba zemi te obota te ko yama na kanda wana azalaka nango ayaka na po aza mwana aza mobali na ye nenga aza mobali na ye mobali yango atiki azu mwasi mususu donc esprit azaki donc mwasi wana efaki abala aki mwasi moko akina ba esprit mabe aki mwasi moko azaki na bakisi bolanda lisolo ndenge eza kokende ndenge aexplika yango ntango bayebisi prophétie na nini na église mama bango ayebisi non église balobi ke mobali na yo azaka na mwasi mususu ye efaki abala awa azaki na promesse mususu ya mwasi akobala mais abalaki mwasi wana te aye kobala yo voilà mwasi wana mutu aza kobimela yo ndenge aza kobimela yo na bandoto ndenge wana po aza mwasi moko aza na misala ya mabe. Alors, à mon avis, garder sur le commandement, on a fait qu'il y a un mobile nae, habina, baby, c'est que na couple fausse la transparence. Maman n'a dit que vendre sa mobile solo na mobile kamwana. Tout nae, est-ce que ma kambo ba église ba le baiser solo, tout est à le kuta bo mwana nanga. Yé pe mobile, aye bisa ka ote ka na mwasi. Alors baka ne loko moko te po bino so bo komika ke mobile aye, bota la kasute so za na mwasi te pose za kaka, obala osa nini okende. Abi mama tikala ko yebisa ngate kaza na mwasi. Nenge kaka lingaka ngana nenge abalinga to savandi si mobile abisi mobile abi mobile ndenge naza awa naza na bandoto mona lotaka na linga ko yebisa yo te mais na mona ki ekomi répétitif ekomi trop nasali nini na yebisi mama tango na yebisi mama tala mama kendeki na église babiki yo opesaka mwasi moko promesse ya libala obalaka mwasi yango te mwasi ona mutu azobimelanga na bandoto soki tosilis abi soki tosisi na yo kosalaka ba rapport na mona ka mwasi moko ayaka na kanda azotalanga na misu ya kanda ebangisanga na lamu kaka. Et puis ceux qui kaka mikolo wana na moni ke moi une semaine qui va période des autres na kuma net na moi espoir ya soko kita mususu na koko kumba pona sa nini na bandako kobota au moins moi sana ya fininga na libumu mbala mona sala kanini na mona ka ba période nanga mbala moko mobali avandi ayebisi mwasi abi tokosolola tango ayebisi tokosolola atiki nanu mwasi répondre mama na bi mobali nanga abi tokosolola mama abi kende nango malembe kokende nango na ndenga moto te lokolo olobi na ye déjà eza malamu lokwa bi pokosolola ce qui eza bien zela ebosa nini bosolola mwasi azeli 1 jour 2 jours 3 jours 4 mobali azaka kosolola te mobali azoloba eloko moko te nde mobali azoloba eloko te
moi ça va dire c'est soit bimo lobaki nanga toko solola pourquoi ti lelo tozo solola kaka te nalingi ko solola ngo ebisaki nga problème eza wapi tokomi ko sambela nga pe na mipesi nga na prière to sa nini to yeba problème oyo eza nini eza problème nini oyo ezo komela nga tala 3 ans ngo banda to balani to ke na 4e année nazo kumba pété en tout cas bandoto na ezo ko déranger nga makasi mobali ayebisa bi oui na problème moko na loba ngona ntembe na moni fona yebisa yo moi ça lobi ya yebisa nga to solola alobi problème ezaki ndenge naza boye nazalaka kosala bwa misala nanga aki na bwa misala ne ba couple na ya sala kama aki mingi côté ya Zando na Zando na Zando munene kuna na Congo na marché central na biso o pe ba buki mikolo so pe ba kangiso pe ndene na yebite abi na bande kosala na Zando na bande kosala na Zando ezana ba mama oyo basala ka ba voyage ba mama o ba voyageaka ba mama o ba voyageaka na mama wana basi ba voyage mama moko bo alinga kinga sœur parce que wana za jeune par rapport ya mwasi wana abi ezana sœur moko bo alinga kangai alinga kinga makasi afutela nga billet une fois tokenda kana na Chine to sel na voyage ensemble akangi ba conteneur na ye tozongi na ye pe wapi na Congo. Je te fais de gros bisous filleul na ngai Fule Lukisu boss kala mingi te hein papa, je te fais de gros bisous Fule Lukisu de moi, le président chinois Fule Lukisu, je te fais de gros bisous. Toke na Chine tosomi biloko tozongi Congo tosali voyage 2 fois kanga ba conteneur pas n'importe kanga ta ba 2 ba 3 conteneurs sur pour voyager tozonga kana ngona kin to teki na koma kine ko ende ngona me ngai na koma ki mobali na ye alinga kinga makasi na koma ki mobali na ye abi bongo ye ya wana kina mobali ta habité ya wana zikina mobali ta ziki faka ye moko na ndaku na bana na ya tukaza na mbongo basi ba voyage ka wana penza ki ba mama penzo basaka nzela ba mama ya commerce ba femme commerçante yende asala kina ya poto asala ko ya poto ndeni habité tant to kende kina Chine to sakine voyage 2 fois to koma ki mwasi na mobali alinga kinga makasi me ngala linga kina ngai ete ngala kina ngala posture de faiblesse kina ngala mbongo te na linga kina ngai te ke na linga yake na linga na motema na profita ki kaka na ba voyage na mi balende to kenda ki tant to zongi ayebisinga ke bonenge za wana to bana ko continuer ko sani ko kenda ka Chine siko passeport no valeur 2 fois to kenda ki na Chine, une fois to kenda ki na Turquie, une autre fois to kenda ki na mboko nini na Dubai. Passeport na ngai komaki na valeur ndenge passeport na ngai komaki na valeur na ba voyage wana tango na koti singa moko na zwaki yembo na salaki abaki na ngapenza ki alingi nga makasi alingi to bala na to kwa mwasi na mobali ako financer makambu nyonso tu ngai pe na ndimaki c'est vrai na pesa ke pour mettre ça nini ya ko bala ye na ndimaki makambu wana nyonso. Albina ndima ki makamona nyo surtout tokomi ko vivre vivre na ki mwasi na mobile mais na motema na ngala ki na ngala bolingo nete na bande ko landa kaka nene mosolo kantu kubiaza Dinaland yo mtoti na nga Dinaland. Merci beaucoup à toi mato ya mbo yango Dinaland makuchuria Dinaland mato ya mbo mato ya mondene baye vanya madina kantu kubiaza mosolo oh yo zo mona ba musu bazo détourner on a ndenge intelligence babi détournement intelligent ba musu basaka ba détournement moko ya bongo ba musu basaka na ndenge intelligent quand kubianza likambo ba ngene ni monsolo abina linga nde mbongo ya ser wana na linga ka ye mutu te mbongo na ndenge na lingaki na ko vivre mko musu na bi na mekana ko kotisa passeport na ambassade ya France natala soki na kozwa visa na kotisi passeport nanga na ambassade ya France. Tant na koti passeport nanga na ambassade ya France, na zo rappel visa te, na zui visa. Tangu na zui visa, na yebisi ye, ke na sala ke loko moko, na koti ki passeport nanga na ambassade kuna na zui visa ya France. Na kende pena na France kuna na tambola sima na sala nini na zonga. Moi ça dit ok y a pas de souci kende na okende kotambola si moi ça nini ozonga moi ça kamati mbongo apesa kate apesi entre temps ye mobali ba mbongo oyo abandeki koza pa moi si wana abandeki ko bomba parce que za garçon moko azalaka na Zando bobika bato ba traîner na bazando azaka na moi petit commerce na Zando mais moi so na kina ba commerce ya makambo minene na ba conteneur lisolo na obeta sadat e ateke mama ngo sa mi lelote e umeli yande lisolo ba pesinga ko pesa mais e umeli moi mikolo ebele mikolo kutu bambula ebele lisolo na pesa bino lelo mobali azui visa
promesse ya libala pesi na mwasi wana nakobala yo ke nakobala yo ke bakobalana mwasi amonaki lokwa basaki bavoyage azwi confiance ya mobali parce que mobali na kini bakomaki kovanda na mwasi ndako moko famille mpe bayebi ke non mwana na biso azwa sere moko boye ya bambongo avoyageaka asaka bavoyage tout ça akoma kovanda ne kuna akoma kosunga libota akoma koyende famille na ye me na motema na ye lolango lo ofita ezalaki te ye alingaki kaka mbongo me lolango lo ofita ezalaki nango te na kati ya mwa omananga ke balufu epa na ye ezalaki te omapendo l'amour love ye ezalaki nango te mama apesaka mbongo te apesi mbongo moni ndenge ke boye ndenge ke France kota mpe Italie somba mpe marchandise mosusu osala nini oya nango ok d'accord nzoka ye koya ye azalaki na baninga babanda koteka na ye na zandu wana l'époque bazala deja a na poto baninga bayambi ye nakoya na ye nakobwakise aye mpe na lisolo moko ezalaki solide ndenge ayaki mpe na lisolo na ye ezalaki solide wana bakongo eza na bambutumbutu aye vraimen na lisolo na ye ki solide lisolo kinayaki makasi nakosala lisolo na ye nakozwa ngunda boyebi mokanda ngunda ti bino bato ya France boyebi bamboka mosusu bangunda na ye mpe te bozaka na mwa ndenge nakozwa ngunda na ye kozwa azwi ngunda na ye lokola kutaki bato na ye oyo bazalaki a baninga na bazalaki koteka na oyo bazandu oyo basi bayaka a deja en plus boyebi bandeko na biso boutaka na njili bakamayele mingi kotama mambo ya mikanda bango kote na bango mambo ya mikanda erataka te n'est-ce pas ya Zacharie la française erataka te bakote wana baninga na baoriente ye tala boye azwi mukanda na ye ya ngunda babiso monde azwi mukanda ngunda ndenge oza na ngunda boye moto azaka na ngunda omelaka te soko asengi nationalité lokola casier judiciaire na yo eza vierge wana na problème te ndenge ovandi boye so okotisi kaka osengi nationalité lokola oza na ngunda okoumela te okozwa nationalité ka nde balobaki akotisi nationalité 1 an bapesi nationalité na ye mbala ngo akomi français lisolo eza kodate bapesi ngango nde sika mais lisolo eza kodate akomi na ye français ntango akomi français aye koyebisa mwasi abi bon sikoyo ndenge nakomi boye nazwi deja makambo tu nazovanda bien ayebisaki deja mwasi abi te nakokozonga te moyen nasomba biloko na Italie nazonga te mpo ndenge na ye boye na traînaki ya mwa moke visa na nge esili esili kaka akenda boka ngunda mwasi abi problème eza te yo bokaka ngunda me kombo nango nga nao nini libala ngana kofuta nanga biye na koya kuna na mais ndenge siko avandaki awa kataki mwa relation na mwasi na lokwa azaki mbongo asazi ba mikanda na ye tango azwi mukanda azwi mbongo akataki vraiment relation tango abwakaki ngunda tango azaki mukanda na ye po ndenge ayaki maboko pamba te azalaki na bambongo na ye azalaki na ekonomi makasi azalaki mutu ya zando ayaki na mbongo na ye ayaki na mwana maboko na ndenge abwakaki awumeli te azwi ngunda vraiment ka chance asisi kozwa ngunda une année après azwi mukanda na ye ya bafrançais akomi na ye bien abi bon siko ndenge eza boye na zonga Kinshasa azongeli siko relation abandi siko kobenga mwasi tout ça boye na boye ate en voulant trop gagner dans la vie on perd tout parfois balobaka eza pamba te aye kokende Congo ntango akie Congo akie kozongela susu mwasi wana ntango azongeli mwasi wana bobika mibali babatolola mwasi okalambi okalola mwa tala vie ndenge esalaki ezalaki boye tala boye nde nakomi na ngai na mokanda bafrançais boye sikoyo ekomi nango pepele calme do ndenge eza wana ngai na sikoyo tokobala na biso tranquille avandi susu mwa ndambo banda sikolia bamonga mwasi wana kobanda kolia mbongo mwasi lokola kuna nakoma kosala il faut nazonga nanu kuna nasala nini nasala su nabongisela o bapapie nabongisa nata ndenge akoya kobala yo nsima tosala nini tokende mwasi abi mais non moi j'ai pas besoin de ça ngai na kozwa bavisa abi ti ata soki ozwi visa mais kozaka na mokanda eza eloko mosusu kozwa no visa oya no kotambola mais mokanda eyaka eloko mosusu siko mwasi wana mpe abi ok mais ata mokanda eza eloko mosusu ngai foka meme nazwa visa nasala nini naya mwasi akoti passeport babokopesa ye visa bapesi mwasi visa te siko kokende Kinshasa wana asalulaki mwasi mosusu lokola mwasi wana ye alingaki ye te aki na besoin azala na mwasi nde mosusu alulaki mwasi mosusu asipe na mwasi abi te mwasi one fona bala nasa nini namema na poto lisolo nde okosanga mpe mongonga lisolo okangisa la joie ça va tu vas bien je te fais des gros bisous la joie koko ya bato ya mama Alice Ndombele atabacholanga nanga mama maman nanga Alice Ndombele maman Alice Ndombele ma maman moi je te fais des gros bisous je t'aime mwasi oyo alulaki asepe na mwasi oyo alulaki abali mwasi oyo alulaki asali ba démarche mo kwa kina mkanda ba français boyebi français soko bali kaka kuna ba kosala mwasi bapesa nini bapesa kai déjà visa po amata poto
aluli mwasi abali mwasi azongi poto asali ba démarche boyebi bato bamesana na makila commerce bavandaka te bamesana fo babougeaka ayebi ke so nasombi na koteka so na koti oyo nazwi epui bato mosusu baza makila wana eza vraimen na kati na makambo babengi commerce ya bango erataka te epui boyebi bikolo wana makambo wana erataka te boyebi bango bien oyo mpenza babotama na commerce na kati vraimen kati na bango abali mwasi na ye oyo asepelaki na ye na Congo mwasi oyo abalaki ya mwasi moteke bayebana ye te kaka na kokende wana na kosepela na mwasi abi mwasi aza bie mpo na libala asani na bala ye abali amemi ye na poto baye na poto ntango aye na mwasi wana na poto sango ebatamaka te basignale mama Zandu babiso mama Zandu ke yo yebi te ndenge eza wana mobali na yo abalaki mwasi amemi mwasi yango na poto mwasi wana abi mama ntango wana Facebook ezalaki nde modele eza lelo te YouTube eza ndenge ezalaki eza lelo te o masolo na obeta bino sa date wana ba Facebook ekoma na modèle ya lelo te ba YouTube ma modèle ya publication no ya solo moko eza ko date mais moi ça na bi abimisa ngo po ekoka ko ete bato mususu o bakenda ko linga bato pona profit ya intérêt ya motina abimisi lisolo na ye ay mameli ya nitu yango ndesko ta ngala bali to na kati ndako libala mabote ezo ya te 4 ans na obota te na lotaka mwasi moko ayaka tango mama nanga bakendaki nde tango mobali maloba siko na binde mobali a expliquer mwasi ke tala mwasi wane bolandi lisolo ba voyage basala prometaka elibala solo mais lingaki ete yango abalaki ete yango bali mwasi motema na ye elingaki abi yango na makambo na naza sur emonani na prophétie nde eyekoloba ke wi mwasi wana alobi eza ya solo mais mwasi wana mbongo nde ya malamu te mbongo na ye eza mbongo ya mabe eza mbongo ya kisi eza mbongo ya kisi donc ndenge azaki na mobali donc ye azaki garçon na po autilisaka ye bolingo azaki na ngwana ki aza mobali azaki kaka bolingo ya moi na ya makembe seti bolingo pe ya monde spirituel ke autilisaka mwana mobali wana autilisaka ye azatu za mobali na ye ya libela yango wana tango mobali ya bali mwasi wana sikoyo ba esprit oyo esalelaka mwasi wana mbongo ba esprit wana ya mabe yango nde esalaka ni eyaka na ndoto ya ndeko mwasi wana soko asisi makembese molimo wana ya mwasi yango yaka kotala ye na kanda mpona kolakisa ke mobali oyo aza mobali na yo te aza mobali na biso bato ba esprit aza mobali na yo te yango wana azaka soka vandi azosabi naosandi lokola naza deja mokumba esprit wana eyaka esali ni efini na libumu ntango efinaki na libumu po akumba te asanini abota bana te yango na bandeko ya mibali obolingaka basi na intérêt mwasi aza na mbongo mwasi asa oyebi ndenge azoli mbongo na ye te bilula luleza mabe na vie botika makambo kolula bino mibali bilula leza abi mama ele anitu na kosambela yango eloko wana ekotisanga makasi na bonzambe nakoma kosambela mama na banda kosambela balobi mobali oyo faut akende kosenga mwasi wana pardon mobali il faut akende kosenga mwasi wana pardon parce que mwasi wana baza na pacte bango basalaki mwasi na pacte bakisi na ye azwaka mobali wana kotisaka na kati ya biloko na ye donc bambongo wana bande komema ye na ba voyage abande déjà ko utiliser mobali donc na monde na bango ya mystique aza mobali ne penza ya mobali na yakokaki kobala mwasi mosusu te mwana mwasi alobi mama moni makambo oyo eza ya ngai te eza ya mobali me ye kokanga mpona ni po tobalani tokomi eloko moni mwasi na basi bobalani bobandi kosengisa nzoto bokomi eloko moko mwasi na mobali ata bobalani te soki obandi kosengisaka nzoto na mobali okobandi kosengisa bino mibale esprit na bino ekomi place moko abi alors mama nitu nasali boye mpona bota siko mobali fa kende Congo asala nini akende kosenga pardon na mwasi wana ndenga prometaki libala apesi libala te mwasi wana sikoyo alingaki libala bato bamona boye babanda kovanda ndako moko mais entre temps akomaki koutilize mobali na ndenge ya bamoni na bango ya mabe yango banda kobimela mwasi wana na esprit soki basengisi nzoto esprit wana ye na kanda boye negligaka bandoto te so moto oza komona ndoto kende kotuna na bato bayebi kolimbola ndoto ke ndoto naloti boye elakisi nini mobali aye kosima nzela aye kokende Congo akende ake na esprit ke akende siko kosinga mwasi na pardon ndenge asele pardon mpo makambo ndenge esebimi ke eza esprit ya mwasi na eyaka akende osola na ye kokende Congo akuta mwasi na sala nini mwasi asakufa mwasi akufa deja akende tela asakufa deja tositokuna na biso tela asakufa mobali atie maboko na motu sikoyo nga ba esprit oyo
et comment ko bimela mwasi nanga na kusuka bomoni esprit mabe esprit ya bombanda eza ko attaquer mobali te mais eza ko attaquer ne mwasi etika ka mobali tranquille yo ko mobali ba de côté mais mwasi oyo babali o azaki innocente makambo mobali asala na vie ya yebi yango te innocente abatu mais molimo ya ko olitungisaka mobali yango etungisaka nde mwasi. Il faut qu'un rapport sexuel, molimo wana na kanda. Il faut qu'ayé ko finir les bons posa nini abota bana te. Et pourtant muto amema ki ngambo ezane mobali. Mais bota ke batu mi bali bible bi oyo kangami na se et kangami likolo batu bali so balingani ba komi na esprit moko. Et voilà, ndeko mwasi na bi maman Elia nitu, loko anga pe na zaki na mukanda na zako obligé to kende na Congo ngana mobali. Bakende ko sala biso ba délivrance bakende ki Congo basali bango ba délivrance mama na ya mema kenda ba église ba bondeli basala bango délivrance ba tsel délivrance pona molimo wana eti ko tungisaka nini eti ko tungisa mwana ya bato esprit wana ime etika esprit ime wana yaka etika kusala nini ko tungisa mwasi oyo aki mwasi ya bato mwasi ya nini ya libala mwasi o babalaki losambo pe esalaki eloko wana nde tiaki mwasi na mobali lelo bakoma penza bato ya mabondeli soki kutu lisolo oyo ebetami ezake mobali moto ayebisaki mwasi abi omoni mama Elia nitu asaka makambo mingi oyo etalaka ba mariage pona nini okopesa lisolo na biso te pona yebi ke biso mibali nde tozalaka botolingaka mingi bolingo intérêt biso mibande tozabo koza na bakopine ata mibale misa tozotala kote nini tokala kwa mbisi otala kote ma eza kochola oza kosala nini oza kokende bakote wana ozokende komona oza bakopine mibale misa surtout biso ba commerçant tolingaka mingi baso bazomona na mbongo ba mama na bakendaka ba Lomé ba mama na bakendaka ba Chine ba mama bakendaka ba Turquie ba mama mingi o basala ba commerce basala kaona ndenge ya malamu te mingi basala kaona ndenge ya mabe quand je dis na ndenge ya mabe bachaka makambu ya molili na kati ya biloko na bango ya commerce ba mama bazandi wana ba vivana ba concurrence ba femme commerçante ba vivana ba concurrence nani akanga ba conteneur ebele nani atekaka mingi nani azana boye mingi donc eza vie moko ya kolandaka te mobali ne mutu ayebisaki mwasi abika ntuka likambo solo yango na mama Elia nitu ya betaka masolo ya mabala mibali o bazamba comportement ya kolinga basi o bazana mbongo bakebaka mwasi to mobali linga bino mibali bozwa mbongo nzela moko soko kuti deja moko azana mbongo linga oyeba source ya mbongo wana euti wapi tala mobali oyo na mama ya Zando bakendaka ba Chine bakendaka ba Turquie bakendaka ba Dubai mais mobali aza innocent alandaki alabi bien yezaki mambo bolingo te yalandaki kaka mbongo malgré aza kolia mo mais bolingo kati na ye ezalaki te yabanda kolandaka mbongo preuve aneke na kolia ya mbongo abali mwasi oyo motema na ye elingaki atie na ndako mais malheur ye na nini ntango abali mwasi bilima etomboki milimo mabe etomboki ebandi koya kosala ni koatake mwasi po mwasi asala nini akumba zemi te abota bana te bazala kaka ndenge wana mama wana pe amikufelaki na ye heureusement nde mama nakufaki mwasi na mbali bazongaki Congo bakoti na bapriere bavandaki 3 mois lobi bakotaki na bapriere po bazwa vraiment délivrance badélivre mpona molimo wana ere akotungisa bango lisusu te mama Eliane tovandi toyo kosimba mwana liboso après 10 ans après 10 ans de ba kosimba mwana liboso abi situation ekomela bango yango etia bango ke lelo oyo bazala basali ya nzambe basali ya nzambe bango mbale mwasi na mobali bakoma ba évangéliste bakoma na losambo kosakana te bakoma vraiment kosambela kosakana te parce que mwasi alobi mama nitu oyo ngana bandaki komona mobali na kote na banda komona eloko te mama siko soki mobali bande komona eloko ngai bisa mwasi tangaki ya bomba mais bo tala makambo za ko bimela ne za ko bimela ne mwasi abi mama nitu soki esprit wane umona mwasi akutala nga mwasi amona zotala nga na kanda azotala nga na kanda pona nini nga na za kukushe na mobali oyo aza mobali na ye selo ene na ndinga spiritualité mobali na ye menga mobali ya nga ya salini mobali ya balinga mais pona ye eza mobali na ye
yango wana bamama tosaka très attention ntango toza kobalana il faut mingi kolingaka soki oza boza kobalana faut kosabstenir kokendaka na barelation sexuelle noki te kobondelaka nanu kosambela il faut kolinga kosala bajeune prière et puis ntango tozokende kobalana bato bozobalana il faut koluka mingi koleka na délivrance mwasi na mobali faut boza bosambelaka mpe losambo place moko il faut balekisaka bino na bakir dame bosali kir dame balekisa bino na délivrance bozwi délivrance nsima nango nde bosali nini bobalani ntango bokobalana bokoma lokola bato moko ya sika bozala lokola bato moko bavierge ezala lokola mwasi azalaki vierge mobali lokola azalaki chaste onde bato moko bokutani sika nzoka nde bosi bomibebelelaki comment dire bosi bobebaki na bino mwasi ozalaki na mpe moseka te basi bademonskaki na bango yo mobali mpo ozalaki na chaste te basi badechasteki na bango mpe yo mais lokola ekoyo makambo ya libala il faut mettre du sérieux il faut kozala vraiment na sérieux il faut kokende il faut vraiment mwasi ovandi mpenza mobali ovandi kosangisa nzoto te avant le mariage kosangisa nzoto te avant bosala badélivrance mutu na mutu ndenge atambolaka na vi ne ayebaka ndenge amemelaka vi na ye mutu na mutu ndenge atambolaka ayebi ndenge nini amemaka vi na ye vi na ngai ekendaki boye vi na ngai natambolaki boye vi na ngai natambwisaki yango boye soki oyebi ndenge otambwisaki vi na yo okomi na ntango kobalaka te kozoka mwasi otya na ndako to obala mpona koevite makambo mosusu eya kokomela bino na kati ya vi na bino il faut bovanda bosangisa nzoto te bokoma lokola bato ya sika bosala bajeune bosala baprière bosala bakir dam boleka na badélivrance mpo ntango bokobalana bokoma bato ya sika bokutana na bamikakatano te bokutana na bagéant te bosisi makambo ayaka te. Et puis makambo kolinga bato na intérêt il faut kotika mobali il faut ba koluka mbongo po lesa libota na yo mobali kolinga ka mwasi po na intérêt te bolingo intérêt za makasi ememaka na liwa bolingo intérêt ememaka na liwa kolinga mwasi te po mona aza na mbongo basi oyo bazaka na mbongo mingi oyebi te azwaka mbongo wana ndenge nini ozomona azosala commerce mais commerce wana oyebi te asengisa commerce na ye na bamakambo ebele na kati commerce oyo asalaka mobali akendaka bacommerce oyebi te azwa ndenge mbongo eza kitoko mwasi oza na eloko te mobali oza na eloko te bovandi vi na bino ensemble bosali mbongo na bino ensemble bokolia mbongo na bino kitoko bokolia yango na kimia bokutani boye bwana eloko te bobandi kovanda na ndako ya chambre salon lobi bovandi ata na studio lobi bokomi na chambre salon lobi bokomi na bapavillon wana boyebi ndenge mbongo ezokota kote ya mwasi kote ya mobali wana nde mowa mokolia malamu me kokende kuta mwasi deja aza na mbongo oki kolinga mwasi aza na mbongo ndenge azola mbongo na ye oyebi te okuti mobali azaka deja na mbongo ndenge azola mbongo na ye oyebi te après oyi koporte bapoka se pamba masumu oyo osalaki te me yo nde yo kofuta masumu mutu musu asali mais yo nde ekofuta ba conséquences nango eza vraiment très dangereux il faut tosala vraiment attention soki toyoka ba masolo ya boye ezaka mpona kote ya biso malando nzumbu mama biso yo mutu oteyaka bino bato bwana ba responsabilité ya koteya makambo mabala na kati ya ba église mama Lisi Ndombele na Evry Couronne pesa mama Valentine mbote ebele mama Valentine yo pesa ba mama Evry Couronne bambote na bango na kati église ba mama Lisi mama Lando bino bato boteyaka makambo bozongo vraiment en considération un mot très important tant bolinga ko balisa bana basi bana na bino ya basi ya molimo na kati église bolekisaka bango na ba cœur d'âme bolekisaka bango na ba délivrance avant bakende kota ndako ya libala balekaka na ba délivrance eza important po milimo mabe elongwaka bakoma batu ya sika pona lelo tosuki wana wabino mama Elia Nitu soko tele émission nango sepe nango ochelinga pusi ya j'aime okam soko s'abonner te o s'abonner soko poza na baninga musu ba mama Elia Nitu te otindeli bango lia émission batali basani ba s'abonner to na rendez-vous na biso dimanche soki nzamba asungi biso soki nzamba bateli biso dimanche à partir à 20h tokoza na live tokosalika mbo basemeki pourquoi bandeko ya basi balingaka basi bandeko ya mibali te pour moi ça ndeko nanga moi ça pourquoi bandeko ya basi balingaka basi bandeko ya mibali te live na biso toza nango rendez-vous à partir à 20h le bon bandotel langa à partir à 20h 20h 20h30 avant 21h tokoza déjà dans live na biso quand la ba que Dieu vous bénisse God bless you mungu abariki tata nzambe kalisa kumuna nzamba ni benisha ni bana betu bons bye bye